TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonsoir, voilà l'émission Question Time, où ezali dépêche toyaka rapide, soki makambeleki na mboka, le même jour toyaka rapide, kosa la dépêche, kozwa actualité oyo, point fort, oyo marka ki journée, to marka ki semaine, pour nous expliquer bino, makamnini eleki. Lelo to parler si investiture, il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo, biso tout la nini nga prêté serment na ye, to kozoba point fort, oyo elekaki na stade de martyr, oyo tam subino borata kiango, botala kiango te, bozanga kiango, to na bilili, na bitando mike, na ba caméra, na ba YouTube, elekaki te kasi biso to sangiseli binongo, pour na bolandango boye ba makamunini elekaki na investiture, il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo. Tokolobela lisusu kuna na Manyema, na mboka Manyema na cité ya Sala Maliba, groupe moko ya armée dénommé Malaika bakotaki lobby, mokolo ya lobby bakoti na Manyema, toyebi te bazali ba Congolais, to bazali ba Rwandais, to ezali armée ya nani, bokolanda video na bango bokomona ndenge bakoti na Manyema, kuna na Manyema ezali mboko boyebi mboka ya Matata Ponyo, tokoyeba ezali pona nini, bazali ba Congolais, to bazali ba Congolais te, to bali ba former rébellion mususu, to koyeba ngo na dépêche a tokotala bilili na yango. Lisusu likambo monene ezali ke na este lelo tant président Félix azo prêter serment, kuna ba rebelle ba kotaki pona ba déstabiliser mboka, ba rebelle ya M23 ya RDF o ya Rwanda, ba kotaki me ba kutani na FARDC pour sécurité lelo ezalaki na mboka oyo na tous les frontières o babengaka moto aleka me baleleka te. Donc bakangi ba rebelle ya M23, 13 rebelles na ba mortier, donc ba munitions de guerre, ba armes moko sophistiquées, bokomona ngo ana na bilili ndenge bakangi bango nde bazo samisa bango. Na investisseur lelo bokomona présence ya Maître Gims. Maître Gims azalaki invité kuna na stade de martyr, bokomona présence ya Maître Gims na kati ya stade de martyr, borataki komona ye kasi bokomona ye awa na bilili ya lelo. Na bilili ya lelo président Félix a parlé sur tribalisme, clanisme et régionalisme. Boyebi déjà na sina mbango na Congo passe eleki, batu baza ko kize président Félix yemo kazali tribal, yemo kazali clanisme, yemo kazali régionalisme, mais na discours na lobi ke akotele malikamba tribalisme, ya clanisme et régionalisme. Alors tokotala na mandat oyo soki président Félix akotele me la penda tribalisme, akotele me la clanisme, akotele me la régionalisme, tokolanda pe bilili ndenge yemoko alobi na discours na elelo. Ndenge kaka balobaki ke FARDC eza ko monter na puissance moko terrible, lelo na stade de martyr ko kamwa pour la première fois na Congo, tomoni Congo akomi na ba robot de mineurs. Ba robot oyo ba détectaka ba mine pona ko détecter ba mine, ko détecter ba bombe. Atale lati bombe robot ana ko mona ke ozana bombe. Alors likambo ko kama ba robot ana bazalaki na stade de martyr et pesi panique, la kisi garde républicain FARDC bakomi penza na puissance mususu ndenge Jean-Pierre Bemba lobaki ke Félix Tshisekedi asombi ba armes sophistiquées, première épreuve pour kobangisa ba Rwandais, kobangisa ba M23, robot démineur, robot détecteur ya ba mine, robot détecteur ya ba bombe, azalaki na stade de martyr, soko yaki na bombe na yo, en tout cas ndaki ko suka parce que robot détecteur ya ba mine, ya ba bombe, azalaki wana. En plus de cela, journaliste a salaki erreur, alors que bien eza caméra, ezali caméra te, ezali robot de mineur, robot détecteur ya ba bombe. Voir même ba hélicoptère ya mystique sophistiqué ezalaki wana, FARDC investisseur ou activisaki biloko penza otomona en États-Unis d'Amérique, yango bimi. Alors, tous la ka président Félix asenga kaka na deux chambres, chambre haute na chambre basse, asenga bango ka permission, c'est que na moni tour penza tozo kota na Rwanda ndenge peuple agangi awa. Alors biso na banglais to bengaka sol de show, pasteur Roland Dalo ye mutabimi penza star na investisi oyo parce que pasteur Roland Dalo azali pasteur ya président Félix Tshisekedi. Ye mutasalaki prière, mais na prière na ye asengi nzambe to lembi na bamibi. Nous sommes fatigués avec les voleurs.
aleli na nzambe ke na mandat ya président Félix aboyi koyoka asengi na nzambe peuple aza fatigué na bavoleur peuple azali fatigué na miyibi asengi na nzambe na mandat oyo Félix alingi te toyoka ta moyibi moko toyoka ta likuta moko franc congolais moko eyibami bino bato aboyibaka mbongo 100 jours 100 jours oyo tokotala soki bokoyiba nini pasteur Roland Dalo asi abeleli mutu mosusu Astol Show abimi vedette ezali oyo babengaka banzamba bokoko pasteur ya nzamba bokoko yende Astol Show alobi Kongo ezali likambo ya tata na mama de père et de mère étranger akoki kodirige te bokolanda ye Astol Show cri ya bakombata abetiamo na stade ebouge stade ingeta bokolanda ye lelo na dépêche ya lelo. Alors na dépêche ya lelo bokolanda lisusu na stade ezalaki ya kobouge ba peuple public babandaki deja koyemba ke barwandais boyebela facha zongi barwandais boyembela facha zongi. Pourquoi peuple azoloba ke barwandais boyembela facha zongi? Peuple azoloba parce que président Tshisekedi yemoko promettre ba congolais ke akosangisa les deux parlements mpona kosenga bango autorisation ya koatake Rwanda. Alors biso mpe tozotala ntango parlement kovanda sene vandi yango peuple azoyemba deja ke barwandais boyembela facha zongi. Donc tokolanda yango mpe awa bokosana te tokolanda lisusu président ya Zambie. Ntango président ya Zambie akotaki likambo kokamwa bakongolais boyebi na koyemba toza le premier na monde bayembisi président ya Zambie zwa Moïse zonga na ye zwa Moïse kende na ye na Zambie. Bokolanda yango mpe awa na dépêche ya lelo. Na dépêche ya lelo tokolobela lisusu bacheval oyo bomoni ememaki faci ezali bacheval euti na Masisi. Kongo eza riche na nyonso, ezali bacheval euti Londres te euti France te euti mboka moko te, ezali bacheval euti na mboka na biso Masisi babokolaka yango na Masisi. Donc tozali na richesse soki mpe balobi lelo babokola bacheval ekoma ebele peuple pakoki kolia cheval po na poto mpe baliaka cheval babengaka yango la viande de veau. Alors toza na richesse ebele tosengi kaka na mandat oyo président Félix apesi discours alobi ebele tolingi tomona baréalisation na 5 ans oyo biso bajournaliste oyo tozala kote ya peuple bapeuple dimini bapeuple opprimé lokola biso bamishonoka tozali se kozimele tozali se kotalela soki asali te tokoya toujours kolobela yango. Dépêche ezali eloko tosalaka rapide eloko moko zangaki eloko moko omonaki te yango tosalaka dépêche. Nakomonopolize parole te na lombango mingi tolanda bavideo oyo to tire bino bapoint fort oyo elekaki na journal lelo pe makambo nini eza koleka na este mboka pe na Manyema. Sans plus tarder tolanda ateka ezali kamera tala biloko ya Congo ya Oscar wana kamera ezali kozwa bilili ya ndenge na ndenge. Les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Bref, un vouloir vivre collectif comme valeur sacrée que nous léguerons entière aux générations futures.
Éléments M23 RDF capturés, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presse des Goma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général de brigade Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Kenye niko naambia ndugu zangu wenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mureta na ni wakongomani asende kufia bure. Kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumartrete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu baliniwewa kumakorompi zao, wanazoea kudanganya watu, wanawaonesha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenye wako kule naweza wapatia message wakuye, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenye wanasema Kinyarwanda na tuko na ile tribu yenye nasema Kinyarwanda na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bonobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te bénirons et nous croyons que ces prières sont exaucées. J'aurais voulu en ces jours attendre que tu exauces ces prières, attendre 5 ans, mais en ces jours ma foi est tellement grande que j'anticipe, je dis gloire, louange et honneur à celui qui entend cette prière et qui l'exauce. Et je le crois fermement que nous terminerons ces quinquennats dans l'action des grâces. Nous terminerons ces quinquennats dans 5 ans dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms de louange, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Zambe sambela kimfumu kimbangu, Zambe sambela kitata onda, Zambe sambela kimpadi, Zambe sambela kibangunza, mokolo lelo, tata mokonzi ekolo, Félix Tshisekedi Antoine, Congo ezali pona ba Congolais, mokonzi ya mboka, topesi ye na maboko na yo, Zambe bakoko na biso, Zambe bangunza, pakola ya mafuta, tikate, Congo, ya lelo, le 20, ebengama Congo ya sika, na tata mokonzi ekolo. Mboka oyo, ekoyiko dirige na ba étranger te. Mboka oyo, ekoyiko dirige na ba paya te. Me mboka oyo, na mwana na yo, Félix Antoine Tshisekedi, azali mwana mboka, bakela ye, batela ye, pesa ye kimia, batela ye, pesa ye makas,
na kombo ya nzambe ya Mpungutulendo motindami te mwanji te me tata batela Félix Tshisekedi pakola ye mafuta pesa ye mafuta bangunza pote azali mwana mboka azali mopaya te pesa ye makasi tambusa ye pesa ye kimia nguye bangunza nguye Mpungutulendo ezala na ye uta mokola lelo na misala na ye pesa ye makasi abunde tumba alongo bangunia oba luka ye to pesi na maboko ya bangunza oba ko luka ye bakutana na biso tikate kimia na ye makasi na ye uta lelo Kongo eza ya sika na maboko na ye na kombo ya tata Nzambe ingeta ingeta ingeta. Alors, merci mingi ba Olanda qui dépêche na sepeli na babone na biso bo partager merci mingi na suki awa pona mokola lelo tokozonga lisusu pona ba dépêche mususu. Merci, bye bye. Nasi bolandi dépêche bo sepeli bo partager bo aimer page na biso bo partager chaque photo bana kozonga na ba dépêche ya rapide kozola bino ba temps fort oyo elekaki o bozanga ki to borataki tokoyaka nango na dépêche mpona kopesa bino. Alors bo partager bo partager bo partager bo aimer page na bino As TV Media bo partager vidéo ya dépêche As TV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.